Yaya balobaka mingi salaka attention mutu nyonso tutende ba defisaka mbongo. Si tu veux garder l'amitié na ba proche na yo na ba mosusu ko defisaka n'importe qui mbongo te vaut mieux kutu o kamela mutu pona ke o defisa po yaya mutu soki ko senga nyongo asimiliaka lokola kutu eloko nini on ne sait pas kasi pona kofuta ekomaka lokola alingi ya kabela mutu. Sala attention yaya mama malata après si ce n'est pas fiston beta li solo pour na omona makambo de kana mokili tango lobaka nous vivons dans un monde où il y a plusieurs modes osala kana raison papa fiston na déficit camarade mbongo a toi en France na HLM na bandaki na Paris na Fandaka to bandako fanda bandako ya ba HLM on HLM na déficit camarade mbongo 500 € pour na zongisa ekomi problème accueilli ko ruine vinanga nzoka camarade wana azalaki na kindoki ko senga nyongo eleki ake ko bebisa vinangai pona na simba mbongo ekomaki difficile soki nzambete nde na si akufa tali soto ko betela ya mama malata awa bokota bino batu belinga ko defisa n'importe qui mbongo boyoka likambo oyo yaya alerte mais ngana komita sali komi tuna ona nini ba prophétie mingi ya ba congolais la kaka na ndenge ya négativité prophétie ya malamu za la kate za la rare kaka mabe na mabe ya prophétie ebimi lisusu jeune musicien moko kenan tsango talentueux yepe akokufa kala mingi te awa ya ba prophétie stondi manga ba prophétie ya boy et pesi pasi to kosola yango kaka na émission ya lelo kanga mamona lobano lelo apa manga mboka omoni na mboka oyo parmi ba jeunes musiciens yo ba sala succès o ba obeta musique ya na jeune musicien moko okufa jeune musicien oya kokufa ezali nani tala kutseki tala kumamba rolande yango pe kaka na émission ya lelo yaya tout ça la attention batu baike basalaka soki a repasser to asilisi kolamba aosala activité moko a plakaki eloko moko na réchaud soki osilisi kolamba osilisi ko repasser zwaka soin ya kolongola prise poso ko tiki mabe kokota tala ndeko ndako eziki po abandaki kosala eloko atiki prise ndengwa tala ndenge ndako eziki toyeba ndako de eziki Jesus Christ. Voilà. On voit la prise, hein? Jesus. Tokozongela yango kaka na émission lelo. Soki aussi si ko repasser kotika kalo na prise, kotika kalo na prise jamais okende kolala. Voilà. Mbote na bino bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité, bozo pesa toujours na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi chaque fois to kuta na ka pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi biso batu oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozali kolanda biso ozala na Mozambique ozala na Swaziland ozala na Lesotho ozala na Afrique du Sud Durban Pretoria bandeko ya Witbank partout na Hollande na Suède na Venezuela na Gabon na Sénégal na Katakokombe na Maroc na Égypte na Bumba partout esika ozali boye kolanda radio lokole masolo to pesi bino matondo longonia kaso esaka na eloko moko ya soki okoti eloko ya liboso kobosa na kate yo o s'abonner soki ona no s'abonner o s'abonner et puis au fini cloche ya notification pona o rataka ba programme na biso ata soki mokete to yebi yango baike que radio lokole ezali le seul programme la seule émission o esangisaka biso nyo surtout sans divergence politique, sans divergence sportive, to kuta la biso surtout pour na koyoka awa parce que masolo otobetaka zalaka ba histoire vraie, to inventaka yango te ba histoire o bino boko bopesaka biso to beta enfin, c'est pas pour na ko nuire batu, pour na ko bebe sa réputation ya ba famille ya batu te, pour na ko bebe sa réputation ya ba de côté, mais plutôt pour na ko sunga esika nde kwa koyaki yo okoyate, esika pe nde kwa longaki yo sala nini yo pe olonga. Kombo na ngai Fiston Pelende Tate ya Sedek.
na sepelaka mingi yo benga ngai tata pelende na cadre ya valoriser culture africaine parce que ba kombo na biso de yango na pelende yo si omona mundele kombo na ye pelende osi omona mundele kombo na ye kasungu osi omona mundele kombo na ye timba osi omona mundele kombo na ye mbimbu hein pour la biso to benga ba Marie ba José ba Philippe na ndenge nini est-ce que Philippe la tsina mloko na bango to yebi te nous apportons ba malédiction mususu baba tu ebele vie ebeba pour na kaka bala tsaye kombo mo yebi yango to bebi yango te benga mutu na kombo na ya mboka est-ce que komi c'est que bien to kolemba te ko loba yango ti bokoyoka voilà mbote na yo tata mbemba kimbangu 100 kg na bundese tata mbemba est-ce que komi c'est que bien que ndakandengona mama emezola de moi mama emezola mbote na yo esika ozali wana papa Miguel Samuel Marie Bives bozali ebele mbote tozali na presque clôture ya mois de la femme mois de mars na pesi longoni na ba mama nyonso tout lobi tozali kina ba mama ya ba femme engagée na Afrique du Sud ozali kamba mibongo na mama Nathalie Misenga ba kota ki ba biso ba idée ba lobala ki ba vérité et loko boko oyo ba mama lobi et c'est peut-être ngai ba mama lobi ba miyibi o ba soko yiba lelo na mboka o ba bobi mboka bazali bana oyo biso boteki bango bazali ko sala ba effort ata moyibi ata nyau ata nani yo si omona nyau aboti mpese to nyau aboti mbwa nyau abotaka mbwa mbwa abotaka kaka mbwa nyau abotaka nyau c'est-à-dire que bana o bazo yiba lelo na gouvernement o bazo détruire mboka na biso ba mamande ba botaki bango tout ça là effort ba koko lo batika ki muyibi ba yeba te to ko éduquer très bien car on dit souvent éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc on était là na ba maman ya ba femme engagée sous la directive ya ma maman ya femme engagée très bien longoni ya maton to kozongela yango en image dans nos prochaines éditions. Ya to kene mala moto betelo li solo ya ko expliquer ba kamu ya ba prophétie oyo tikala betelo li solo ya Bisola lelo ezali nini ya na lobaka yango chaque fois to ba mikolo pa lobaka batu bayiki ba lobaka yango sala attention ya sono pas n'importe qui kodefisa batu mbongo mutu ya kosenga ka mbongo asimilia kaka soki mutu ya kodefa mbongo dega ko similie ko ndimata ke humiliation kutu au fond le comme mususu mais quand tu donnes pour la kozongo ça c'est tout un problème Maman Malata a pesi lisoda papa Fiston ngai na ya poto kala na France na umeli na zala kina mobali na ngai bon ko beta ba circonstance oyo to kabona kina papa ya ba na ngai te mais ça va il s'est fait que to kabona kina papa ya ba na ngai tangu to kabona ki zala kina ndaku to teki ndaku na jimbongo na nga a jimbongo na ye ya kende ko sala vie na ye akende ko sala vie na ye lokola pe to bana bakotaki papa Fiston ngala tana 57 ans sikaboye to botaki bana bakolaki déjà bana bazali pe bango bongo bakende kosala vie na mo kasi ngai na vandaka mingi na koko na ngai mususu oyo akoksi bongo 16 ans ke 17 ans to lungwa ke sika wana na kenda ko louer banda HLM banda ko azaka pe moins cher na banda HLM na vandaka wana na koma ko vanda wana alors tango na communion sika kaka ndeza la ka na quartier bo se familiariser nzamba sala yike nakutana na camarade moko boye comment est-ce qu'elle m'a approché yaya makambu oyo salaka na vie ba action salaka ma vie motema ya malamu salaka na vie les gens voient batalaka ya surtout une personne ya obalenga kokoma pembeni na yo bazwaka tenter bazwaka chance te kopesa bango pe chance te on ne peut pas s'approcher pembeni ya mutu nyonso tout d'ailleurs toyoka kayango adage moko français lobaka plus on s'approche de l'autre plus on perd le respect. Il y a certaines personnes, on a musika, mais quand tu t'approches, na ye pembeni, on a moins respect wana ekosi là. Alors il faut savoir garder l'unité le kola mama oyo. Ay papa Fiston, maman a approché ngaya bien en tout cas, na bana ko mona yo, bana kala, en tout cas la France awa, na yo ka utiliser na yo, papa Fiston, ngala sala makambo ebele. Mama Malata. Soki na bi kombo na ya mboka kombo na ye Mama Malata vrai kombo na ngona mais vrai kombo na ye bayebi la kombo mususu na kotanga kombo ante pour na ko éviter propre mo ya boyi ba mama penda o ya poto ya tonga kombo pe vanda mais tara makabe kombo ya vina ye
o pa koyeba di solo ayebi menga na kobenga ye awa mama Malata komone yango na ko mama Malata o mama Malata omoni makambo sala yo kutu boye machin kana ko envie en tout cas makambo komene ki na papa bana en tout cas epesa ki biso motema pasi e konsabia wana makambo ya kala bon bref papa fiston to sali ki amitié to yo ko ba pire na ye oh ye azalaki na objectif mususu ya talaka mutu nini okomisa ye pembeni na yo talaka mutu nini okomisa ye pembeni na yo ya certaines personnes oyo baza ba sorcier ya na esaki bino bandoki ebele kindoki emata avion ekenda tina Afrique du Sud ekenda na Poto ekenda na États-Unis ekenda partout et voyagea donc tokomi komituna est-ce que kutu ba kindoki etikara na Afrique na Congo et quand vous quittez par rapport à en Europe, surtout la France. Bref, papa fiston, n'a pas dit que ça la business n'a kuna non ça va, ça marche comme ça. Donc comment qui pire ngai? À comment qui pire ngai? À quoi tu as idéologie? Bon, hier moi c'est un peu à dire que ça le Mickey mais va dire que Simba penate. Alors qu'est-ce que je fais? Papa fiston, il fallait qu'il la de Chine, la qui Chine, Turquie voilà. Akei Turquie, na somba marchandise na ngai, na ye nango, machin, asali boye. Donc ça marche très bien. Et ya, attention aux gens au banvia kamakambu oyo salaka. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Makambu mususu ya secret ba yebisa kabatute. Salaka makambu na ndenge na yo. Auti China ye, ateki etamboli, machin. Le coup la combat qui pire na eta ngane ko def seblo ko mususu ko so mbongo azala ki na ye mama wana mususu wana azuigu o okene su Dubai okene su Turquie mukoni ko ngapela ina kene Turquie na na mbongo na ngai ko so atuna ki ngai est-ce que pona kene Turquie fana na combien abino ça dépend de ngo okende o na sana $1000 na ngambo kwa awa apa mbonga ticket bakano sabi o simba abino y a pas de souci o tara nege o simba kuna $1000 ngo papa fisto bref. Tant que combinaison à tout la Turquie qu'on a talibo non en tout cas n'a dépassé $1000 en gros n'a dépassé moi mon qui coûte était sur $1000 t'es tiré $700 boy ah maman yo kende Turquie ko soma bloc on a $700 au simbate et ko simbate papa visto ote maman suga gaye ko soto wani papa visto na bagisela maman wana $1000 na yebisa na kabelio $500 comme étant moninga na ngai mais na déficit yo $500 oza d'accord okozongi ça soko soma marchandise oyo na kozongi si ça va oza sûr ça va boye bien ngo quand on est ami ça n'a un peu difficile pour na osinese ami na yo ba on décharge voilà mama to kena ye akomi lokola la combien zaki na 700 ba 1000 akomi $1700 oza yaki nango voilà route oza yaki officiel. Officiel. Papa vite comme na Turquie to sombi a kosomba la ti somba boye mais biloko oyo mama na somba ki au lieu de 1700 na kuna kipa kité. Ba biloko la somba ba $2300 to $2500 boye mais na kipa mo susuté. Wala ba deko baksa parce que ngana lingaka te muza sofi pembeni na ngai. Oyo nyongo officiel la ki $500 ya pamba oyo mbongo ya poche likolo. Ayepe ya sali c'était très bien. Tu évoluer kasi est-ce que ngaso ko ateki akopesa ngambongo apesite atali boy moi mais ba marchandise et sili la tundi mais comment ça fait on pesa marchandise pesa ngai mbongo na ngasa na kopesa yo na ina kende susu na ko na kopesa yo ba fisto oyebi yango kaka soki mtu osenga nyongo ndenga fuka makandenga senga kasi pona kofuta ezalaka difficile na mitu na ba ate pona nini. Pour la nuit de bino bamusu kozaka soko ozu nyongo ya mutu okoya kutu ofana na 6h du matin na heure oyo azali kolala oyebengi na telefone ozo similier ozo pesa ye beloge pour la kaka adefisa yo eya histoire ya corbeau et les renards ezalaka ya solo hein. Les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre perché tenir à son bec un fromage mettre un renard par l'odeur alléchée lui tient à peu près ses langages madame la corbeau sur une nangwana et que vous êtes joli, que vous me semblez bon, sans mentir, si votre ramage, votre plume, vous êtes les plus beaux. Vous voyez, les corbeaux, les renards. Et tellement, corbeau, et là, c'est les gars qui attirent fromage. Renard a joué à moi la quille. Sachez que tout celui qui tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute, yaya.
Ba éloge mususu ba bois que la kayo kolanda kaya ngote. Les gens viennent chez toi. Les gens vont appeler ça éloge. Mais les gens vont bien là parce que o ida kabango. Ba na profit. Là ça kabino o pesi makambu, ozui makambu. O pesi makambu, ozui makambu. Lokola pe, ba yebaka vraiment tema ya mutu. Soki mutazu mwaka tukubianza. Surtout une personne qui a une kimia avant naka alobaka loko bokote otindi ato si c'est parce que azana makasa nkembote vina no simbite. Ba yebaka vrai face ya mutu, vrai esprit ya mutu, tangu vie simbi. Tango azana makasa nkembo, amon makasa nkembo, azana mwasi ya kitoko, bana kitoko, mutu wa kitoko, waso ko ba vie esprit ya mutu. Akozala orgueilleux, akozala ndenge nini, matala nato, akozala mutu simple, akokabela batu, to kabela te wana soki buta komi na katuku bianza. Est-ce que okomi? Est-ce que na kosi? Okomi hein? Voilà. Bref, papa Fisto, pona ndeko oyo apesa ngai mbongo na ngai komi problème. Ay komi ko kima ngai. Akomi ko kima ngai, akomi ko kile turki na ndenge ngai, azui fo na été fo na ndenge akomi ça va. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est quoi, papa Fisto? Ngai business na ngai ebandi kokweya. Papa Fisto business na ngai ekweya nyonso tout. Bana na ngai écoute heureusement moi ça na banque, muso aza policier, donc ba komi ko sunga. Et maman, comment ça yimbongo no suna papa botenga le pongo cher, yo mongo sila buna explica. Aya. Qu'est-ce qui ne va pas maman? Andeko, tano loba awa. Lo samwe futaka ya e. Lo samwe polaka te o. C'est pas normal. Et si nous avons Fisto, santé nanga e komi kozala affecté. Santé nanga e komi kozala affecté. Na kino hôpital boy, bazo pesa ka ba calmant, bazo mona non pamba, bazo mona lokola on développer cancer mais c'est pas encore arrivé, et il faut dire ba changer na régime bi ba kamono ekende boy, eza sous bien te. Na benga bandeko nanga na Kinshasa. Oye, prophète pour la kotoyo, en tout cas, azo mona makambu, azo kosunga, pesa bata la photo kuna, ba kenda pa prophète wa ba kenda photo na ngai. Ya ba c'est makambu ma photo pas prophète za bon oui, ça la rana ngwa, o te photo ba ressemble parce que la puissance de Dieu est ko ça dans la frontière. Puissance entame ça la frontière. Ma bende pa nganga. Papa Fisto prophétie e bima kuna ngana poto na kisasa ba ndeko nanga. Yango wana il faut être la famille doit être soudée. Hein. La famille doit être soudée. Et famille, surtout, il faut que non. Même si vous bimba, vous avez tout. Moko la bête balé azalaka na terrain na base pour la contrôler. Est-ce que comme solution pembe? C'est que non, biso sa famille dans la poto beaucoup. Dans la poto, biso sa famille c'est pas mauvais, mais mieux. C'est là ata bozaso 7 de bazala kisasa, de bazala Congo, 65 bazala la poto pour en fin de compte, to bima de bana ya ko luka te. Biso tout bima to ya ko luka. To zonga kate pour to ya ko luka na to zo ya ngote. Jou to ko zo la ko luka na libanda to ko zonga. Alors, tant to luka, mwanda mo to zo ala to tinda yong to ala kuna, il faut au conserver bien famille. Pourtant to zonga, to zo ezamboka na biso te libanda oyo. Oza na Europe, oza na Afrique libanda, Océanie libanda. Amérique libanda ezamboka na biso te, il faut tozongaka un jour na mabele na biso bwalo bajitunga. Donc yo bando kenda ata bikoko za monte na mboka. Bon, to ko na depete baike batinda mbongo ba mela bango wala ba solo mususu mais y a pas de problème. Bref, prophétie e bimi kuna ya na bino ma malata azala na camarade botuna ye. Non, kombo moko songolo. Lalo wakomongo. Et génie. Alors c'est que pas Fisto tanga kombo kabanda ngango et génie. Na France, na Paris. Mais ngala baina otanga te na betira tanga kaka. Comme ça fonctionne ndeko nga sala baito tanga, to tanga parce que asali muninga mabe. Tango mamboka te, ba génie baza ibele to bika génie. Camarade na yemo ko génie. Adef saka mbongo na boulot ya bien. Mais son camarade wana a évolué qui mbongo wana et comme là qui est kilo pour fouta. Il y a surtout une personne au déficit mbongo très bien. Très haut. Maman malata lobi na compter ku douter. Ce que ça
au tali totalité on a peut-être qui et cause à 2500 $. Mais on soit la nègre qui franchise, nègre qui a mis la compte qui a monté, mais on a peut-être qui officiellement 500 $ pour appeler ça moi comment qui problème. Nzoka ejeni wana azana misala ya mabe. Non seulement azana kindoki, mais akei pe lisusu doki ake koluka lokola commerce ba komé côté ka presse bloko moko yango akenaki akei kosusu et pa ya bandingari ba berino ba na Paris kuna ba dimine donc ba diminer business ya muninga na ya mama malata pesi disolo pour na yi donc ba client presque tout parce que mama malata papa miston fond na ngeza ki souté na koyaki alors le kola pe ba client nanga mususu ba kiye camarade nanga do ba client presque tout ba comment ko pesa commande siko epa ya mama wana e génie donc ngai na koyi na faina maso ya ba tu ebele ba koyi sa ba vina bango ba tu ebele ba koya likola ba camarade donc azoko boya kuzongisa mbongo donc akoyo bona kwa asoka azongisa mbongo ndenge ye muninga apesa ki mbongo ake ko sala yango mabe azokanisa pe soka azongisa mbongo wana ya mama malata aokende pe so freiner nzoka c'était loin de là non seulement ça va donc il y a certaines personnes ba linga kuzongisa nyongo tina ebité ya ke bana ba ko ba defaka facilement mutu normal ko defa facilement te ba yedi pe ko faut defa yango te na ko defati te na ko defa na ngai te yo le ko nyos ba na ko defa on ko defa sa makabu yozui na defa lamba yozui ozozwe yango pe me pona ozongisa problème pona nini bino ma misusu nga ozongisa mbongo ya bantu. Vous savez mon professeur de logique la Istandolo comment on a yé sunane professeur de logique qui salue en passant assistant Mangala est-ce que Mangala est toujours en vie bala mouchetou fili walia mouchetou men walia est-ce que le professeur Mangala est toujours là professeur à logique la préparatoire la Ista tu sais quoi on reconnaît la valeur de l'homme. La valeur de l'homme. D'abord, il y a Liboso. Comment maîtriser ma chérie? Mon balo va chérie belé on perdra valeur. On perdra valeur. Mais mingi valeur ya mutu ba yebaka yango na kozongisa nyongo na kofuta mbongo ya batu. Oui, c'est vrai, dans la vie, tout le monde peut avoir un problème. Tout le monde peut avoir un problème, au défi. Mais kozongi sande, c'est un problème. Kozongi sande. Ce qui t'a appelé ça au grâce au défi, au zongi si, tu es béni. Est-ce que commis? Tango professeur Bibi a venu ali awa ya na bina koto a prière makasi asandega ali wana nzamba lobi aye abenga muninga na yo wana malgré bareko sur la souté aye bisa en tout cas bon premier ate toute sa famille na ndinga bien quoi 500 $ wana kufuta souté et tirera ndinga wana parce que objectif les aki ndinga wana soka lobi ndinga wana te mabe kokota ya abika kala papa fito ngana abika kala musika na benga camarade dans un génie maman génie bon ah ça fait kala non nga yo ça bien marathon ça bitenga na za moi bien mais nzoto ko bosala nga pasi di kolokutu et comme la ba tremble que belé en tout cas ça va premier thème na kanisi to cela qui na yo to umela ki alors ça ne vaut plus la peine ndenge zali awa donc mbongo wana ko futa na souté ah mais ah vito mbongo ça 3 ans. Ah, en tout cas, merci. En tout cas, mon ami, malate, comme ça, non, ça va. Prière, pas fisto, na zonga moi normal, sika na oloba, awa, na lisungi ya bana nanga, moko bote le relenge, na lisungi ya bana nangai, na zonga na business nangai, mais na ndenge mususu, na tia barrière, longwa kutanda côté wana, na HLM wana, na zwana côté mususu, na relation ekata. Trop bon, trop cruel. Moko mutema malamu ya mawozala ka ngambu. Je me demande moko soko moni mutu na difficulté tika ndengo wana. Ya ngo ata papa na biso roshiro tabula ya yemba. Soki omoni makaku na poso na misu na poti na misu tika e kolongola ete. Soki omeki kolongola e moto ya liboso ya kofinga seyo comme ça. C'est comme ça la vie. Comme ça,
Pasia mwana motweke, maman comme ça. C'est comme ça la vie. Ah, la kamusi zero shiro. On a moni maboro maman la biso yemba nzembu. Marina, Marina ne va pas. Nanana. Cette maman était très belle, hein. On a besoin de Mickey. Ah, maman, au guito, bagasi boy. Marina, Marie. Maman, a koufagi. Je ne sais pas si elle est encore en vie, mais. Je ne sais pas toi, mais je crois qu'elle est encore en vie, grâce à Dieu, si elle est partie, paix à son âme. Maman, elle est Marina, vous avez Marina, Marina, ne va pas. Comment maman vous avez soudain? Comment maman vous avez soudain? Elle est encore en vie. Voilà. Ebersa Bisso, à l'époque, il y a Grand Zahir. Ah, quand nous filmons, est-ce que vous fûtes? Ah, Congo. Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka ya Bankoko. Tenez bon, Congo ekobonga. Congo ekobonga. Et kaka na période ya biso yo, biso avant to kufa, avant ce ça likolo, il faut demander bonheur ya Congo. Est-ce que komi? Le bamen. Congo ekobonga ya badongo la biso tout au bango par terre, tribalisme ekosila, ekozonga le kwa atanga Mobutu. Ozala muluba mukongo muswahili, beto na beto. Voilà, c'est un peu ça. Mama Malata abika ndengo wana. Pona asundola nyongo wana. Donc, nde camarade na e génie, muninga déficit yo. Alakisi yo business. Mais olingi ya kweya yo omata. O défi mbongo ya mutu. Pona ozongisa tout un problème. Pona nini to apprendre ya kozongisa ka mbongo ya batu. Sinon te mabe kokota. Ya yo pe muto défi saka. Si le défi saka n'importe qui mbongo. Ba défi saka n'importe qui mbongo te. Attaque au kaba. Ba kabela n'importe qui te. Avant au kabela mutu, il faut esprit na yo et simba. Et t'as la kabela mutu au kabeli. Pas marabe au kabela n'importe qui te. Est-ce que commis? Autre le bakité, Touloubi. Voilà. Yana baki amone bandela salaka attention soki ozali kolamba rechaud. Otina prise to go repasser. Aussi si ko repasser to kangaka faire. Aussi si ko repasser longora fiche na prise ya faire. Soki rechaud na yo ya courant et que ya condamné te. Pour la prise, quand on chaud, longo la prise. Télévision si, quand on télévision to au kangi prise wana, koti kakandengo ante. Ata makambi ya ba téléphone oyo, ko sola ba téléphone. La prise, peki sabana tayo moko. Peki sabana yaya. Vous avez l'image yo. Dans on a musique pour me ba monde ça. Vous avez l'image yo. Vous avez l'image yo, hein? Tala nenda kwezika na prise ya pamba kuro la kaba ermo chite mati ermo na prise ya pamba moni hein jamais la prise quand tu finis faire quelque chose de débrancher immédiatement. Voilà. Hein? Oh Jésus-Christ. Non ndako ezozika ndengwana bomoni mwana tso image on peut mener ati so sengi na privé de routine kaka na prise. Ah, si on repasse, si on peut une tiki prise, beaucoup de gens commettent erreur, surtout dans faire. Au comment si on repasse, à tiki faire wana, à kei nae. Monsieur Zabona ba kangi faire, mais à tiki on a prise. À kei. Monsieur on va tiki à kangi ou de faire tati on a prise. Et on va chauffer ma bête kokota. So ka kwe muke, mais aussi si on repasse, longo la taille lambo ba ne ko repasse na ba longo la raté pona nini. Il faut faire très attention. Ma comme ça la la vie au kangano kondoki au famille doki nzoka yo moko mitalité négligence na yo est-ce que komi to so lipembe autre bakité to lobi yaya makamba liwa oh d'ailleurs je rappelle ne ratez pas lelo na deuxième session na biso na deuxième session bokoka mama ya JB mama Agnès Lusambo live. Enfin, elle va sortir son silence à Koloba pour Namakambu Oyo. Kaka na live ya lelo, il y a 14 deuxième session. Tout ça bongo na confrère na biso des choses de nar. Akuya, tout ça l'appelle à Mosaka. Qu'est-ce qui se passe? Conflit n'enge bandawana. Donc sur le marabu ya JB,
oyo tolobaki te oyo boyokaki te bokoyoka yango na deuxième session na biso ya émission ya lelo bosabone bopartage massivement bozala wana yaya makambo ya baprophétie prophétie oyo ezopesa ngai mutu koswa ya moi je ne comprends pas baprophétie mingi na mboka na biso RDC te ya baprophétie ebele ezalaka négatif ndenge nini prophétie moko positif ezalaka rare baprophétie ya baflatterie mboka ezali kokufa bazoboma mboka bino baprophète kaka makambo oh non nzambe ayebisi nga boye bozatela bakufa yaya ne suivez pas la démagogie des politiciens lokuta papa fiston démagogie ini lokuta kimuyibi lokoso kokosa la démagogie prophétie ya mabe bato baleki bayiki awa bozatela bakufa donc prophétie ya ya baliwa tolai tolabuki prophétie muso ebimi o jeune musicien moko boye o baosala succès mikolo oyo bakokufa ndeko nayebi te bon prophétie ya nzambe aboyaka yango te nayebi te na nga na bino toyokaka prophétie oyo ndeko oyo alekaki pa confrère na biso Frank Stemai napesi Frank Stemai mbote na yo yoka prophétie oyo ezali ya solo tozali ya kuta suivez prenez bacommentaire baprophète bolobaka boye bozalaka boye bokomaka baprophète de malheur pourquoi boloba malamu te ezalaka mabe koya on dirait comme lokwa mode moko na bino baprophète ya mboka na biso non un prophète aza mpona oprédire makambo malamu mpona bato non mabe ke soki nzambe alakisi mabe moko il faut loba omoni papa Frank Stemai kanga makambo na oloba no lelo apa makambo mboka omoni na mboka oyo parmi ba jeune musicien oyo basala succès oyo baobeta musique ya na jeune musicien moko akufa kanga makambo na lobi na lobi na okanga makambo na lobi no ya mibale nakopesa conseil na ndeko na biso Fabregas asala eso effort mosusu te andima moma oyo ndenge ezoleka na vi na ye atika meme makambo ya otya badate ya baconcert atika à se concentrer atala oyo nini nzambe azobongisele soki asali effort kanga makambo na lobi na yo tosilisa no te aokufa Fabregas ya mibale omoni makambo nyonso ezokomela papa na biso jibe mpiana moto malamu abeti miziki asepelisa bato ebele nyonso ezokomela ye eza beat moko acd mpona kufa aluka basali ya nzambe aluka baprophète babondela mpona ye parce que aza ya nzambe na makambo nyonso ezoleka ye so aza ya nzambe te mbesi akufaki parce que plan nyonso eza mpona kokweyisa motu na ye oyo nyonso ezokomela ye ekomela eza nde bazoluka motu na ye telema bazoluka baokoke te omoni na bamoro nyonso aza innocent na bamoro nyonso ekomele aza innocent ke bazoluka nde mpona baboma ye tobetio mpona toluka soki osede tokweiso azala fort je crois soki aolanda ngai abenga nga naza na bamessage oyo nakoloba ngo na miso ya bato te il faut nalobela ye eza na plan moko nini ezolinga esala mpona basukisa ye aluka cd baza na posa entre lekine ya mwasi ou bien mama na ye na bango mibale moko akufa président JB ayoka message nala makambo na koloba ngo na télé te ke na oloba neso na moni ye troisièmement bato lelo baolobaka ye akufa papa Frank Werason n'est pas akufela ba musicien akufela ba bureau Igi Kitambala pleine répétition mutakoya akufa oye biango oyo ya poto oyo porte parole na ye mususu bureau na ya poto nani Yakipui malade banda omona na te akufa donc musique profane bato bakufa na boka so tali wera kufeli ba bureau bato bele bakufa na ba moro kutu ya bato ya jibe kuto muta salatida ke Ikitambala pleine répétition mutakoya kufa donc na wera na jibe na banani na ba bureau ya ba orchestre tout batu bakufa. Pourquoi? Parce que omoni
papa Stemai monde ya musique bakosote baluka basala soini te eza monde ya kisi satana apesaka succès sans sacrifice te ata apesi yo gloire eya na 3 sortes ya gloire gloire mosusu baopesi misiana bana bakufaka te misiana bapiri ye bandeko ne bakufaka te andimi contrat ya 25 à 30 ans après 30 ans omona bamort eza eya mpe na succès mosusu akoboma bato ntango succès ezosalama ou bien bomi bato afa succès esalama eza donc basuccès eza na basacrifice ya basuccès eza ndenge mosoyi moto ya musicien akokufela so te akoki kokufela ke bamort normal eza normal bamort mosusu eza anormal lelo tokeka na monde ya musique te meme na monde ya baeglise kuna mpe bamort anormal eza eya lokwa paster azwa biloko na ye alingaka te omona baeglise mosusu ya minene eza na ville ya kishasa bapesa bacommunike moto akufi te parce que eza loi bato bakufaka chaque semaine ke communiqué epesaka te boyeba ndeni boza 3000 5000 boyeba ndeni bato bakufa mort ezosalama tous les jours chaque semaine mort ezosalama ke yebana te so orchestre eza noyau soki moto akufi ifo yebana yango monaka ke o epa jibe bato akufi epa wera bato akufi parce que eza bato baza bayebani ya lokola epa héritier soki lelo oyo boaza te ocomprendre ke akufi kene baeglise okoyeba te parce que communiqué epesamaka te osomona okoyebisanga eglise okoya papa mutombo osoyoka communiqué ke o berger kingandi akufi o papa kingandi jamais baeglise ono ebele communiqué epesamaka te ya liwa ke eza na bato bakufaka baboyi mpo na nini bacrée scandale epai ya bato osomona ke naye koloba jibe mpiana aza innocent aza ya nzambe bazoluka ne baboma ye bamort oyo nyonso yo moto olobi awa bamort mingi ezalaka na musique ezalaka naturel te ezalaka naturel te oyo aka ya jibe olobi aza innocent pourquoi siko papa chaque musicien na baorchestre basimba mpe bakisi oui mutu nyonso osimba kisi jibe alinga ye asepela ne na babiloko ne pa kokote koza mpe na mambo ekomela ye job aperda bana aperda bibwele aperda biloko job asimba kisi te nzambe aperemetaki bongo mpo na gloire na ye monisama na vie ya job bible elobi oyo job aperdaki azwaki yango senti bana bazali babokoleka bana ya liboso eza na bamoro eza naturel musicien bomi te ke bamisien na ye bakufi mwana akufi naturel nzambe apermettre bongo ezala bongo bakoyi mpe koluka yo babomi mwana no babomi batravailleur no mpo na kaka yo cede mpo na bazwa yo yango na bimama jibe eza naturel jibe aza ya nzambe kaka na année passé jibe akutani mwana moko oyo abotaka na ye osalaka boye ekrei mama mwana ntuka kaka esili te mama mwana ntuka esili ekomi sege ekomi zulema ekomi siko mwana na ye bazoluka mutu ya jibe jibe aza ya nzambe aokufa te soki aselese atiki yebaka tour oyo baolinga entre mama ou bien ndeko ne ya mwasi akufa siko mpona ke azwa problème ya AVC akoya akufa aza ya nzambe atelema na priere alukanga baluka baprofete oyo ya solo na obondela mpona ye mpe na osola na ye makambo mosusu ya secret oyo nakoloba ngo na miso ya bato te do aza ya nzambe prophète Ezekiel mambo ozoloba oyo toza na tv bato balando baza ebele oza sérieux na biloko ozoloba nalobi boye ngai bato tu balola na nga na poto Canada, Europe, Asie, Amérique nga naloba mamba lokuta te moi je suis un prophète naza muta parole de connaissance te je suis un voyant papa Stemai ndenge na leki na chaîne na yo na bavi na musala na yo ndenge kopambwama okotombwama ezala grave je suis un prophète ndenge na lobino pona jibe aza innocent je suis un prophète ndenge bazoluka bakweyisa mutu ya jibe je suis un prophète oyebi ke yala mamusu mona lobango na TVT so na lobi yango esali somo. Voilà. Donc suite nango tokozwa yango tout à l'heure là na émission à 14h tant tokolobela makambu ya JB Mpiana makambu ya mama Agnès Lusambo
il y a Leki, il y a JB, machin, tu écoutes la calamité pour le Macambouana. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Tu vas mettre les solos à l'élo. Awa. Mais rendez-vous tout à l'heure là, à 14h pour la deuxième session. On a vu au Israël, tu vas belé, tu vas mettre les solos. Maman, Agnès, tu vas mettre les solos et JB Piana. Ne ratez pas. Partagez l'émission. Partagez. Batu oyo balinga ko senga batu banyongo. Batu balinga ko def so batu banyongo bayoka. Batu oyo baboya ko zonga sa banyongo so ka défi bayoka. Allez. Yom tota la biso ya so la so ko pesa benga biso pe liso na yo soko bengi biso zu biso te komi tumusa mate tikela biso odio liso na yo to ko beta yango kaka ndengo li to beta yango soko lingi totanga kombo to kotanga kombo soki po boy totanga kombo te to kotanga kombo te to sa ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.